Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes d'émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. En tout cas, bozana bomo, ingai pe nazana bomo, yango na pesi bino nyonso mbote, pe na sengi na bino vraiment to bata mabana. Na kati na émission na biso na ebandeli na senga kana yo mutozali kolanda émission oyo ke bata mabana parce que na kati émission oyo ngana zana ngani loko ko bombela yo te na ko bombelo eloko te parce que yo aussi okoli ozana raison ya koyeba makambo nyonso oyo parce que ozana droit na yo rapport sexuel na yo ezali eloko munene oyo tango yo zali ko sala ngo esengeli oyeba ndenge basalaka yango esengeli oyeba ndenge babongisaka pe appareil génital. Na yango lelo penza tokolobela na oyetali chombo kotelema ya solo chombo ezali sexe ya mwana mobali ordinateur nde ezali sexe ya mwana mwasi na mesana koloba yango boye parce que esengeli tosololaka na bakode tozali mikolo tozosolola na bakode po tango mosusu bana bakokozala baza wana bazo mona kaka bazoka me bazo comprendre te mama ya bana mibali azoloba nini yango topesa eloko neloko kombo nango chombo kotelema chombo esengeli etelemaka soki misisa na yango ezali malamu kasi soki misisa na yango ezali ya kokufa na ba infection to pe na ba problème ya ndenge na ndenge bien aimé okomona ke chombo wana ekobando telema lisusu te okomona na tongo ndenge chombo ya mwana mobali etelemaka okomona na tongo ezotelema te okomona tango mosusu mpe koki kotelema me ezali kotelema na érection ya malamu te ezali kotelema na force te ezali kotelema lokola elingi te tozali koremarke ke eza na chombo mosusu soki kaka emoni nzoto ya mwana mwasi boye elembi yango moko nzoka nde chombo esengeli tango yango emoni nzoto esengeli esala nini etelema kasi soko so remarquer que chombo na we komi kaka soki emoni kaka to elinge kota boye yango elali yeba te chombo wana eza na problème ya biabia ezali bokono munene o ezali konyokola ba chombo ya bana mibali kasi batu mingi bazali koyeba te ke biabia ezali eloko mabe na kati ya chombo soki biabia esi ezui mwana mobali azokanisa te azali na hémorroïde nzoka nde ezali hémorroïde te ezali biabia epekisaka chombo kotelema pe biabia ezali kolembisa kokomisa chombo muke mukuse pe soki biabia eumeli chombo esilaka na nzoto ya mwana mobali elimwe c'est-à-dire que biabia ezali maladie o ezali kolia chombo ya mwana mobali chombo ezalaki munene ebandi kokonda yango moko alembala moko esili alors bokono ya biabia batu bazokoka koswanye biabia malamu te pona nini parce que batu na esika ba soigner biabia bazokende ko soigner ba hémorroïde aussi omeli ba kisi ebele osali bisala sala ndenge na ndenge olie banzete ndenge na ndenge okutani na solution ata moko te pona nini parce que chombo na yo ekutani na kisi oyo yango esengeli te tango yo zela bokono ya chombo ndenge tolobaka te biabia eyaki epesi faiblesse sexuelle epesi éjaculation précoce obandi kobeta kaka un coup deuxième coup ezali difficile en tout cas ozali mutu oyo esengeli okota directement na kati ya traitement ya biabia okota directement na kati na réparation ya chombo na yo po nini po o réparer yango tango yo so remarquer ba biloko ya ndenge wana ozali déjà obligé ya kosala réparation ya chombo na yo na kolakisa yo chombo moko ezali chombo moko oyo ezali vraiment chombo naturel chombo original chombo ya munene mulai chombo ya taille normale
chombo oyo ezali na force, chombo en bonne santé. Chombo en bonne santé ezali na 19 cm yango oyo. Ozali komona nde ezali chombo normal oyo esengeli mwana mobali aza na yango na 19 cm na yango ezali pe na largeur moko ya munene. Tomoni pe chombo mususu ezali awa eza na katikati ndenge ka kozomona ngo boye. Tozomona keza chombo moko ya kolemba. Chombo oyo soki babundisi yango na kotelemisa na caresse ata ete sali lokola kotelema mwa muke eza ya kolemba. Tala eza lisusu na misisa te. Ata otali yango bipai na bipai chombo eza lisusu na misisa te. Eloko ya kotelemisa yango ezali te. Eloko ya kotelemisa chombo oyo eza te. Siko chombo oyo ekotaka te donc ata osali oforce yango ndenge nini po ekota na vagin ekokota jamais. Ata okotisi yango na makasi tangu yango ekokota na vagin ekosala musala te, ekosala eloko te, ekovanda kaka boye donc vagin akosentir yango te parce que tangu yango esi ekoti eza na mouvement moko yango ekosala te po eza na misisa te, eza na soutien te. Donc tobengaka yango nini chombo mort. Chombo mort d'une maladie biabia wana yo zaki kokanisa te ozana hémorroïde po yo monaki ba faiblesse. Lelo chombo ekufi ekomi na impuissance omeli bakisi nyonso. Bien aimé, oyebi chombo soki esi ekufi batu mususu balobaka chombo oyo lokole ekufi boye musala nango na mokili esili. Papa kozangisa chombo no musala te. Chombo esengeli o vivifie yango na ba vivifiant pour que chombo wana ezongela musala na yango. Ekoki kokoma chômeur te, ekoki kokota na retraite te. Chombo ezali eloko oyo tangu yango ekufi ekosekwa parce que eza na kati ya nzoto ya mutu azali na bomoi. Bongo ekokufa libela te, ekufa libela te. Chombo oyo ekufa libela ezali chombo oyo kolo nango asi akufi. Mais na tangu yo zali na bomoi chombo ate si ekufi boye bien aimé. Tangu mususu koyebisa ngo lobi ke chombo na ngai kobanda yango ekufa eloko nini nga na salite, eloko nini nga na salite, kisi nini nga na melite. O meli ba vivifiante. Chombo ndenge nzamba salango ezalaka eloko moko naturel oyo soki ekufi baswanyaka yango na ba vivifiant pe na tango yango ezali na bomoi babatelaka yango bobele na ba vivifiant yango no zali komona te yo omeli biloko sali bisalela eloko moko esalami na kati ya nzoto na yo te. Chombo mort. Bien aimé, okokuta na pena batu mususu bazali koswanye chombo. Akoswanyo chombo mutu mususu akoswanyo yo ayebi musala na ye eza musala nzamba pesa ki etope eza musala oyo atangeli classe. Bongo oyo a photocopier akolia yo mbongo parce que médecine ya photocopie esimbaka nango te. Médecine ya photocopie ateza ya mundele ateza ya mutu mwindu esimbaka nango te. Yango komona bozo benga bozo lela ngabalia kingai entela lobaki na nganga na zotindelo ba vivifiant soko yoki mutu na mukilo azo bisote yaza na ba vivifiant chombo yebate azali ko escroquer yo parce que mutu o a découvrir que chombo ezala ka vivifiant na ba vivifiant ezali ngai wa bino mama Israël jo pona lota kiango ezali eloko ya ndoto na loti yango tangu na saleli na monite batu bazobika. Ba vivifiant ya chombo ezanini? Ba vivifiant ya chombo ezali eloko oyo ezali koliesa chombo, ezali bilia ya chombo oyo koliesa chombo po chombo ezala en bonne santé, chombo ekufa ata mukolo moko te, chombo ekweya te, ebeba te, ebela te. Bongo chombo ezana ba vivifiant na yango. Bo sikoyo lokola batu ebele bayebi ba vivifiant ya chombo te, bayebi bilia ya chombo te. Ngai mama Israël a joie na saleli bino bilia ya chombo, na sali telemisa, na sali lendisa, na sali kubisa, na sali bopikiliki démarrer, na sali bino na carmira, na bo sanité énergie konzo. Bato musuba ko tunanga carburant lisusuka. Carburant mwana mobali sokoza na carburant na mukongo te yo ko beta baku ebelete. Mukongo ya kokauka oko forcer chombo ti na ba rapport sexuel ti okomona pe mukongo ewabiyo. Mukongwe bandi ko sala yo pasi po yo komi ko forcer ozali ko tambusa mutu kakati na ba pan sèche oya ko tindika ya matindika
en tout cas tango komi ko forcer nzoto wana oza ko forcer ndenge wana yeba ke yo moko za ko détruire nzoto na yo esengeli yo sala rapport sexuel na yo naturellement ko sala ba rapport sexuel te na nzela komelaka ba ankoro okende komelaka ba stimulant bien aimé ba ankoro ba stimulant mingi lelo na komi ko soigner bango na ba vivia po ba stimulant ba ankoro ese bomi bango ba chombo ankoro ke ye kondisi chombo komi muke mukuse bandeko ngana zo kamo bana mibalo bazo benga ngo mer tindela nga ankoro ngana otindela ankoro te ponga nazo soigner déjà ba twebele o ankoro ese bomi bango chombo ngana otindela ankoro te ngana ko tindela yo ba vivifiant ekende ko vivifier chombo ezwa bomoi ezonga naturel na lingina la kiso chombo mususu zaliawa chombo yo ndengo zo mona ngobwe chombo ezobela tunanga chombo ezobela nini chombo ezali ko bela faiblesse sexuelle ya makasi ezali ko beta bobele un coup deuxième coup eza difficile eza chombo moko peso ko tali yango malamu misisa na yango eza lisusu ebelete misisa nyonso esi eliamaki po eza misusu eza déjà bloqué pourquoi parce que chombo oyo enyokwami na ba problème ebele oyo ebomaka chombo bino moko boyebi ba problème ebele ebomaka chombo boyebi yango malamu ba diabète tension oyo ezalaka ba hypertension na ba hypotension cardiaque prostate hernie hémorroïde palu donc émotion donc ba problème ekomelaka mwana mobile de temps en temps kanda tamsu mwana mobile aza en colère tamsu mwana mobile wana azo travailler mingi azaka na repote mwana mobile wana sexe na ye akipaka ngo lisusu te mutu na ye ezo travailler mingi sexe na ye baba organe nango nani source nango eza na cerveau sikoyo cerveau na ye eza kokipe kaka makambo mosusu eza kokipe chombo te okomona penza mwana mobali ya ndenge wana chombo ekobela eza kobela chombo ezali maladi na mutu oyo avandi ngonga mulai asalaka sexe te yo ko chaste te osi osala bolokolo osi osala mekoba okoboya mwasi no pona nini fanda na mwasi no na ndako po osalaka potangu yo oumeli ozovanda mikolo ebele ozali kosala te okomona chombo na yo et perdre équilibre et ko perdre habitude nango tangu yango ko perdre habitude nango parce que yango ezali lokola chauffeur oyo akumba kala bongo aye kozongela na kokumba esengeli na ye ko banda lisusu koyeba kolise lisusu mwa malamu makambo mususu oyo yasi abosanaki ndenge chombo ezalaka soki evandi mikolo ezali kosala eloko te okomona ke ekokipe kolemba pe ekomi pe na problème ya nini ya biabia yango nakoyebiso ete ngai mama na bino mama Israël a joie mama ya bana mibali nazalaka na bandal Molar Kimbondo nazana Molar Kimbondo avenue Kimbondo numéro 164 nazaka na Molar Kimbondo avenue Kimbondo numéro 164 ngai mama ya bana mibali pe nazana numéro téléphone oyo esengeli ozana yango ezali 089 94 42 825 eza 089 94 42 825 na ba numéro mibale oyo soko bengi ngai okozwanga directement na bosani te naza pe na numéro ya WhatsApp oyo ezali 082 83 70 50 et puis 4 na suka 082 83 70 50 4 na suka wana po na WhatsApp Viber nazali pe na Facebook oyo ebengami na kombo ya Israël la joie kokomate mama Israël to komakaka Israël la joie okomona nga mama Israël la joie okomona misale belenga na salaka nga na soñaka batu na ba vivifiant naza mama oyo na sungaka pe ba veve ba orphelin naza mama oyo de temps en temps pe na lamba ka biloko ebele na bengisi batu baye kolia bana mibali pe eza na ngonga mususu na benga bana mibali na lambeli bango bilia oyo kokende kolia sa chombo baye balie ofele nazali mama Israël la joie mais na chombo oyo esi ekomi na problème chombo wana ezali kosenga réparation esengelo leka na réparation ya chombo mais pona yo muto zali pembe na Kinshasa
adresse ezali Bandal Mola Kimbondo, avenue Kimbondo, numéro 164. Alors, pour Nayo, Moutozali na Brazzaville, adresse à Brazzaville ezali Richaba, numéro 87, arrêt Mampasi na Wenze. Richaba numéro 87 Areman Passi na Wenze kuna yo komona Marcia. En tout cas na mokili mobimba bien aimé oza na facilité ya kozwa biloko na yo soko oza na besoin ya kozwa eloko yeba tengai mama Israël la joie nazali responsable munene ya centre Tonganzoto nazali numéro 1 ya hôpital oyo eska yo zali ezali centre Tonganzoto. Santo Tonganzoto na tonga kaka ba sexe bana mibali te kasi na tonga kape ba sexe ya bana basi na tonga kape ba fi ba basi na bango ndengo zali ko remarquer ba fi ebele ba komi na base minene ezali ngai mama Israël la joie mutuna pesa ki bango basipo bassin otobenga kayango kolisa bassin vimbisa bassin nazali mama o pe na soigner bana basi ebele batolo ndenge bino moko bana mibali bolingaka moi ça zali na tolo ya munene nazali mama oyo basi na bino na soigner basi ebele na mboka oyo nazali mama oyo azongisaka pe mwana mwasi vierge nazali mama oyo nabongisaka pe mutu mino yozomona atozobela minu ata minu yango epola ata munoko zolumba solo ata ngai nazali mama oyo nakokomisa yo minu pembe lokola neige nazali mama Israël la joie nazali mama oyo soko za na suki na mutu te nasi na sala pe ba vivifia ya suki nasala ba vivifia ya suki oyo ezalaka tangu yo zali kopakola yango na suki tala ndenge suki ekokola ebele na mutu na suki pe wana te nasi na saila bino pe ba vivifia ya loposo nzoto mutu to remarquer que ba loposo bato ebele baby bato bakomi konuna mbangu alors pona koboya konuna pe pona kozongisa mutu wa asi anunaki pona kozongisa hygiène ngana sina saleli bino ba vivifia ya mwana bozo kamwa na mboka ya Kinshasa soko ye okokuta bato yo tika kala bazonuna te soko moni mutu ande wana lobi ozo tonga nzoto no kitoko o ezali centre tonga nzoto esika to na tonga ka mutu eloko nyonso ezala misu na yo ezako bela to ezali rouge on a senti tonga nzoto ba vivifiant o ekokomisa misu na yo pembe ezali donc nazana ba vivifiant o esonyaka babokono nyonso nazana vivifiant o esonyaka sida yo mutu oyo ngonga mulai bazo ebiso kokufa tupe santé zesu malamu te ba symptôme nyonso ya sida esebi mio na nzoto ngai mama Israël la joie nazana ba vivifiant nango nasonyaka ba nyonso ba malaria appendicite myomefibrome kyste hernie tension hypertension hypotension diabète cancer nazo soigner nyonso ba mukongo pasi libongo pasi nazo soigner pe moi so azali na problème ya kobota ngonga mulayo azali kobota te nazo soigner nazali ko soigner pe ba infection nyonso infection wana ataba lobi obota manango nga mama Israël la joie nangolu ya nzambe nazo pikola yo infection wana na soignaka pe ba myome ba kyste ba fibrome nyonso wana na soignaka yango na soignaka pe mutu asepeli koya munene pe na soignaka mutu asepeli kokonda na bosanité yo pe mutu lingi ko kodidisa libumu na yo ko kase yango ngai mama Israël mutu na ko soigner yango baso bazaka na frigidité azali ko ka posa mobile te na ko soigner yo pe yo mutu za ba problème ba règle douloureuse yo pe mutu ba sanza ezali ko sauter olete o règle ka sanza nyonso ba sanza ezali ko sauter nazali pe ko soigner mutu azali na problème ya ménopause précoce o comme na ménopause précoce nazo soigner yo nazali pe ko soigner mutu azali na makwanza mapalata baloto banduta ba tampon ba tache noire na ba bouton nazali pe ko soigner maladie ya mwanza maladie ya ndeke maladie ya mpese babokono ya ndenge na ndenge awa wapi na centre tonga nzoto epai wapi ngai nazali responsable soko za musika kobanga kotinda mbongo na Western Union te pe kobanga kotinda mbongo na Monogram te parce que na kozwa yango yo kokende kuna oyebisi bango kombo ya kumakamba patience kumakamba patience eza kombo na ngai oyo mutu akendaka nango na Western Union oyo mutu akendaka nango na Monogram eto pe na agence mususu mais na agence mususu okoloba kumakamba patience te na agence mususu yo koloba kaka wahele kumakamba patience c'est-à-dire que soko lingi kokoma kombo nanga oya kumakamba patience ezali pasite na yo muto yebi lingala tala ndenge bakomaka kumakamba patience okokoma ku ma ka mba kumakamba donc okomi ku lokola kulutu
ma lokola makala, ka lokola kala, mba lokola mbabola ou bien mbangu. Patience ezali kaka France patience ya français wana. Okomi pa lokola papa, te lokola titi, i ya chapeau, e ya ema, n ya nana, na c ya Congo, na sukoche e ya ema. Patience. Patient, c'est patience. Donc, ku, ma, ka, mba, kumakamba, patience. Bon, pour na yo mutolingo koma kombo ya mobimba, parce que lingi ko kende na yo na agence mususu, yo ko koma wahele, kumakamba, patience. Wahele ba kumakango ndenge nini? H, W, A, H, E, L, E na suka. Nazo bandela. H, W, A, H, E, L, E na suka. C'est-à-dire que H ya hôtel, A ya ami, excusez-moi, H ya hôtel, W ya western, A ya ami, H ya hôtel lisusu, E ya ema, L ya lamba, na E ya ema na suka. Ya solo na expliqué au déjà nyonso soko zali na Londres okozabilo kono les mêmes jours, Belgique okozwa les mêmes jours, et France okozabilo kono les mêmes jours, Allemagne okozwa les mêmes jours, pe Hollande okozwa biloko les mêmes jours. Na yango bengangai na ba numéro oyo ezali affiché oyo ngana sina yebisio 089 94 42 825 089 94 42 825 toujours na code ya bana mboka oyo ezalaka 00243 wana ezali code na biso ya Congo soki obengi en tout cas directement kozwanga na ba numéro oyo. Mususu ezali 082 83 70 54 na suka. Mais numéro na Vodacom tellement téléphone nango eza munene ordinateur, il arrive des fois que okomona ke charge zate et kangama ki meko bosa na te ko benga na 09 98 87 85 95 089 94 42 825. Ngai wabino mama Israël la joie ona solo la kanabino na tina oye tali ba rapport sexuel na bino na sepela ka mwana mobali nyonso azana na nzoto na ekolongono po libala na ye ezana na kokoso te, libala ezana problème te, zuwa ezala te, chombo esengele sala tango nyonso parce que soki ezali ko sala tango nyonso te, mwasa ko kanisa osala ka libanda, zoka nde osala ka libanda te, chombo ezali na kokoso. Alors pour notre chombo kokoso réparation ezali na 089 94 42 825 centre Tonga Nzoto. Basi pe bobongisa banzoto, botonga banzoto, bamibali na bino pe bakozala vivifier à partir à vagin. Papa zala na mwasi azali ko vivifier vagin na ye, na va parce que va ezali vivifier moko munene ya vagin. O soki mwasi na azali ko utiliser yango chombo na yo pe ekozala vivifier. Chombo ekozala na problème ata mukete ndenge ba chombo ya bana mibali ezo problème na ba infection, na mwasi a infection chombo na yo ekozwa problème. Na mwasi ya ba mai ba problème ebele, mwasi ya négligence ya chombo ya sexe, mwasi ya négligence ya vagin akobebisa yo chombo parce que ba problème ezebele na kati ya vagin na ye. Yango na yebiso mwana mobali bongisa mwasi na yo vagin, linga ko bongisa ka mwasi no vagin asokola ka vagin na ye na va oyo ezongisaka pe mwasi vierge oyo komisaka élastique makasi o tango yo zali kokota ozali ko sentir penza ke ozali kokota na libulu te kasi ozali kokota na vagin. Yango akobanda komela va wana ekolongola ye ba salité na vagin, ekolongola ba solo, ekolongola ba makambo nyonso amabe pe vagin wana ekokoma elengi po na chombo na yo okosepela. Bongisa ye okopesa nga rezolo ba mama obongisi ngai, obongisi pe mwasi na ngai, na bongisela kabino basi na bino po nazali mama ya bana mibali na basi na bango. Nazo bongisa bino na 089 94 42 825 089 94 42 825 po na lingi bino mingi. Na lingi bino mingi loko nazana bomoy bino pe bozana bomoy nzamba za na biso azana biso nyonso azana yo azape na ngai
apambola Ginette Mwaka, apambola DG na biso Luzolo, apambola pe donc apambola pe cameraman na biso lokola loba pe kombote nzamba apambola moko na moko na Diaspo RDC. Merci beaucoup. Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.